biso ke papa Simon Kimbangu oyo balukaka molimo mosantu soki nani papa Simon Kimbangu nde molimo mosantu ye mokili mobimba tosengeli kolanda na ye nde lobiko na biso ezali surtout etali poso ya mutu mwini atuni nga mbala misato yoki ndenge nalobi papa na yoki nakamati note mokolo yango oyo bazalaki awa nalobaki likambo yango nde tala papa makambo atindi ngai ye moko asalaki commentaire ntango son éminence aye na Kisasa na poso oyo eleki abengi ngai na initiative na ye alobi papa alobaki na yo likambo nalobi arapele ngai likambo yango ye alobi na ngai ke ntango tokozala na nkamba lokola ezali journée spéciale ngai nakoloba kasi nakoloba mingi te me nakotia yo liboso po ete oloba likambo wana lisusu na bato oyo bazalaki kuna te oyoki ye nayoki avant-hier abengi ngai lisusu mpo na korapele ngai la même chose. Donc en bref message nde yango oyo papa Simon Kimbangu azali nzambe molimo mosantu ye tosengeli kolanda ye nde lobiko na biso ezali topanza likambo yango na mokili mobimba pomba te kokeli ntango. Maintenant lokola papa alobi tokokosala commentaire te mpo nzambe aleki kasi eloko esalaka biso pasi surtout biso bato mwini bamindele basali progrès mingi mpo na nini ezali te ke progrès epesama kaka na bango bango bazalaka dans tous les domaines ezala na science dans les sciences exactes ezala na bascience humaine ezala dans n'importe quel domaine soki baémettre une théorie jamais okoyoka moto alobake c'est faux d'emblée pamba te soki olobi c'est faux okangi nzela à toute possibilité de recherche likambo basalelaka yango recherche obuya recherche nde otire conclusion soki ezali ya solo to ezali ya solo te awa tozali dans le domaine spirituel donc au-delà de la physique ezali biloko ya molimo barecherche ya molimo basalaka yango na laboratoire te donc eko consulter baouvrage otala ce n'est pas cela basalaka yango na mabondeli kotuna tata nzambe soki likambo na yoki ezali nde ya solo parce que ezali domaine ezali kodépasser intelligence humaine yesu ntango ayaki likambo yango ezali ya sika te ayebisaki bana na ye ke na kati na bino mwasi na bino mwasi moko mama moko azali kobota nde ngai mokolo ngai nakokende oyo akobota mwana wana akobotama nde ngai mwana wana oyo azalaka na miso akoki komona te tozali koloba papa Simon Kimbangu Kiangani oui parce que Kiangani ezali kombo nkolo Yesu alati soki mpo na nga nde tokati kaka papa Simon Kimbangu yeyo papa Simon Kimbangu oyo mususu donc nde yeyo nzambe achangeaka na ye mpo na nini na maloba nzambe ekomama ke nakozala na bino éternellement omoni technique ya tata nzambe akei à la même seconde dans l'âme abotami oyo tomemeli bino